ezali. Ya liboso ezali ko envier Karim. Ya mibale ekabola biso équipe nationale ezali. Ya liboso ezali ko envier Karim. Compatible na été. Si tout a émission mais Karine aza innocente. Et puis Mour attend à l'obéli Kambo atali grandeur to gravité à l'Ikambalo a accusé Mouningati. Famille wana ba perda mutuna bango trop jeune. Baza na ba famille na poto baza et puis otangi ba janvier otangi Irénée Abiri donc na ebité soki atali janvier alobaka mona makila wana na bango ngai na yeb makambo wana te na tsali pe ko informer moko te sur le loi ya Charlie Mobutu keo équipe nationale te bomaki bango ce qui bomaki ye en tout cas na zo courant en beauté voire même l'émission na ngato na lekaki na tsali ko citer même pas le nom de Charlie Mobutu na tsali ko citer kombo na été na tsali ko longa Charlie Mobutu te na yebi source ya loi to provenance ya loi Charlie Mobutu na yebi te donc voilà na zapi na live moko te na koleka lelo pa Marie-Laure pour na éclaircir makambo wana na yebi makambo yango te Marie-Laure aki ko tia kombo na nga na ndenge na ye moko na yebi yango te soka za na live na Jaël aza na live na ngai te donc voilà na l'équipe on a ko éclaircir bino bato bolingaka ngai na l'équipe. Bonjour, bonsoir, Balanunion sur la Vérité Universelle TV. Moi, votre humble serviteur, Maestro Erokano, le maître de la presse congolaise. Nous allons toujours tous s'abonner massivement sur notre chaîne Vérité Universelle TV. En débourse d'actualité, tout théâtre, sport, politique, day, religieux, problème, nous sommes tout le monde entier, besoin en la Vérité Universelle TV. Les lotos sur la mingi na barimère, oyo. Ezo solamato ezo lwa mingi sur internet à propos ya liwa Charlie Mobutu ozande ko tozani na bawenge tozani na la team wata kufa ke to tika biso ba kize mingi ba zo vraiment ko akize que Karine Mokontela Baron nde mutoza coupable ya liwa ya ndeko na biso wana tona ba audio auto ko tshela bino à propos ya liwa Charlie Mobutu. Il y a d'autres personnes ba lobike moura de la presse mudamisi ba audio wana. Il y a d'autres personnes ba lobike maniki ndasali boy mais yemo komo de la presse on a bodio na boy négativement que yé à lobby et le côté azana et loko ya kolobate à propos ya liwe Charlie Mobutu Manik de John à lobby que mutaloba ki yango ezali moura de la presse toko lega bongo te sala pesa mbote na mukolo chaîne na biso chaîne ki toko makasi boy elengi chaîne na guma leli climatiser le coin na hiver na pesa mbote na patron na John Simao. Je dis merci à mon patron John Simao, monté maman Micheline. Je dis merci vraiment à maman Micheline, ta batte la patron na biso John Simao. Je dis merci à vous ma maman. Na gobo sans jamais ko pesa mbote na maman bolingo, maman fraternité, maman amour, maman na Zulu TV Zulu Mogrosso. Zulu TV Zulu Mogrosso, maman pesa makambo, maman za livrer la patrona. Ya senga te me ya pesaka. Terminus au moment à 3 niveaux ils ont comprendre que Zulu TV ne makambo. Na pesa mbote na vena Abraham et Matimo. Papa n'a dit Matimbo, mon vieux, le 14 février, c'est mon anniversaire, quoi. Anniversaire, qui nous a le 14 février. Na pesimbo tena, Lola Queen, tellement comme si nous avions, moi c'est Pembe, moi c'est Mundele, maman na Brian, na pesimbo te si vous Lola Queen, na pesimbo tena, HD la merveille Benjila. HD la merveille Benjila, na pesimbo te si vous avez Lola Queen, na pesimbo tena, venanga Fisto Bonyanga. Fondation Bonyanga na kata kina pesi bino ba mbote ebele sika bino tout boza na robosa jamais ko pesa mbote na mutu nanga ya kati mon vieux patron mais envoie-moi je dis merci à vous mon vieux tout solo là des choses liwaya Charlie Mobutu bokolanda audio ya maman na biso Manik de John bokolanda aussi audio ya moura de la presse atindi ami maestro Erokano audio na nga yango yo
Bakou sabatoté. Moi, j'ai rien dit. Dans le lobby et l'autre côté. Maintenant, audio au Manika a confirmé que l'autre a confirmé que Moura de la presse à l'écran émission a confirmé que Yemtou. Maman Abisso Manik de John a confirmé que Moutaloba Maramouana Internet c'est Moura de la presse. Que Moura de la presse à l'écran émission Internet a confirmé que Karine Mokonzila Baron Taboma ne Gonabiso Charlie Mobutu. Ton audio Lissousou. Oh, Yemo Moura de la presse a démenti yango le basa na ba preuve violeur Sabino ta l'écran émission monté a confirmé que yé Moutaloba que Karine Mokonzi Mutaboma Moutou. Na ebité internet ça ngoto ba des églises. Il y a d'autres personnes qui ont confirmé que internet des églises. Les ouais mouning les a jeté. Tout ça kana até na kota baninga mabele. Moi je te conseille non plus à Manik de John. Ba propos ya mutu. Aloba ou pas pour confirmer na TVT. Muta koloba likambu. Toi koloba te. Ko confirmer na télévision te, internet c'est que la libela. Internet c'est antenne ate za ragate, za RTG ate ke muta tela tele liki non non, c'est que la na vie ya mutu et la éternel. Moura de la presse. Marambu ya liwe ya batu. To liwe ya mutu. Muta koti mabele. Oyeba te. Ce n'est pas important au bango na internet. Famille ba kufisi mutu na bango bana susiti lelo biso betaka lisolo ya Charlie Mobutu akufa. Ana ba leki ba regretara ti lelo ki yana monga kenda. Ana ba yaya o ba regretara ti lelo. Leki la bango kenda. Ana mama o regretara ti lelo. Moi on a kenda, moi on a akenda. Il faut tous avoir sage. Tout ça là ba polémique na biso entre nous. Et non na mambo ya bat bakufa. Si vraiment qui yom to lobaki yango na ba mo na quel sens ponga na tala nga émission en até. Maintenant na ba audio oyo tindaki o démentir o yom to lobaki oloba et lokoté à propos de Charlie Mobutu. Na suna ba audio ya Maniki atinde o ki alobi ke yom to lobaki ke Karine Mokonzila Baron mutobuma Charlie Mobutu. To ke mangu te to kota pena to kabula to ban na première audio ya Manik de John. Après tout souka na Moura de la presse. C'est bon, je dis merci na cameraman na Bougar Roller Rolls. Na monteur na danger Masra na Joël, je vous dis merci vraiment. Bouchi la biso nos premières audio ba yoka. Ba comprendre. Manik de John na lobinini. À propos Moura de la presse, après tout zonga na audio ya Moura de la presse pour comprendre que ya boyi avec lobby et loco. Je vous dis merci. Tout le monde audio. Roller steps no audio. Va comprendre. Nini Manika lobby à propos ya Moura de la presse. Nazaka vraiment compatible na été. Si tu as battu l'émission mais Karine aza innocente. Et puis Moura tanga lobi likambo yo atali grandeur to gravité à likambo a accusé moninga te. Famille wana ba perda mutuna bango trop jeune. Baza na ba famille na poto, baza et puis otangi ba janvier, otangi Irénée Abiri. Donc na ebité soki atali janvier alobaka mona makila batu. Makila mutu asanza na ndako na ye. Moura alobi ke janvier amonaka makila ya mutu asanza makila ni zara ya Charlie Mobutu. Wana janvier mutaloba Moura mutalobi abi ke janvier banda loba mona makila mona ndako Karine makila na oya mona ka seke makila ngonde ya au monde et loko ngana ko faire retenir aux gens. Karine ne peut pas tuer, elle peut tout faire. Mais quand elle a mutu poison, elle en est incapable. Na fana na mwana wana Alexa Abino que c'est une lionne rien. Azaka na bolingo na kati na ye. C'est une fille à kola mal aimée. À quoi la vraiment mal aimé. Vous comprendre. Il y a un linga Alexandre Batuke. Non, il y a un kanda moroboy. Il y a un kanda ya elo côté. Ozumona. Donc na yebité. Na webi sabatukaka azana bolingo na katina. Ya linga Alexandre Batuke. Non te ngana danger ngana yebi bobo Karine yebi bundate. Karine yebi swana te. Karine kima ko swana Karine kima ko bunda. Vous comprendre. Karine loba so muto. Ça so telemelier bo akoka ko loba te.
Asa na faiblesse makasi na kati malingala ça parce que non a dur boy. Elle en souffre en ça. C'est une fille à akola na bolingoté, akola place balinga été. Yango pas lingola ça parce que non ngana je m'en fous. Elle ne s'en fout pas. Na yebisi bino mwana wana azana bolingo. Elle est incapable de tuer. Elo no baka yango. Mais c'est quoi elo pe ngana Karine. En tout cas, Chimène Lopez pour Kardashian de Bruxelles na koki ko sepela te. OK. Ya ko accuser Karine na eloko ya makasi ndenge wana. Toza na internet toza bato. Makambo to salaka il faut to yeba nini to lobaka. Omoni ya ko donc accusation wana esalinga malili. Yango na lobby soki baloba Karine na lobby na tiela bato ba règle na ko nzima. OK. Mais ya ko boma mutu na nzimité. Na zaka vraiment compatible na été. Si kuta bato ba émission ba okamwa mais Karine aza innocente. Et puis Moura tanga lobi likambo atali grandeur to gravité à likambo a accusé moninga te. Famille wana ba perda mutu na bango trop jeune. Baza na ba famille na poto, baza et puis otangi ba janvier, otangi Irénée Abiri. Donc na ebité soki atali janvier alobaka mona makila batu. Makila mutu asanza na ndako na ye. Moura alobi ke janvier amonaka makila ya mutu asanza makila ni zara ya Charlie Mobutu. Wana janvier mutalobi. Moura mutalobi. Abi ke janvier banda loba mona makila mona ndako Karine makila na oya monaka seke makila ngonde ya Charlie. Ya. Omoni makambo to loba. Eza makambo ya minene. C'est nos frères et notre sœur to ça quoi accuser. Karine c'est notre sœur malgré ma benaye wana. Ya. Bo titimoura tika pardon. Pardon na bolingo nzambe tika ye. Woni ke musika. Eke musika ya. Pona nini asali yo nini? Nzambe nanga Karine asali yo nini? Karine asali yo nini? Kama munene boye. Mama ya mwana wana zali, bande kone bazali ya. Ozana ba preuve. Toloba ata musuli kambu na ko loba na mutu. Ozo comprendre aza membre famille nanga. Toza na contact moko boye. Ozo comprendre. Que mutu bacheli ye poison. Siko na makambo wana nyonso. Karine aloba aller sa règle. Karine alo, c'est que Karine peut attirer biso pe ba poison retardé to tambola nango. Omoni tango to pousser réflexion na musika. Oui, je dis merci à vous tous. Boulani audio ya Manic de John à propos il y a Charlie Mobutu ya accusé. Moi je dis ça c'est l'accusation pour le big que Moura de la presse dans la les cas qui émission internet dans le bakango. Mais ngana ta l'émission en ate. Liwa ya mutu eza liwa ya mutu makile mutu gangaka. Tant bozo raton yo kota Karine Mokonzi la baronne na makambo ya bino. Même Moura de la presse, même Manic de John. Ce n'est pas bien. Si les lots douleurs ya kokufisa tout ya ko perdre mutu munene le rôle à Charlie Mobutu. On a famille na ndo pesé. Kobungisa mutu eza pasi. Tant bozo vie ya baninga le rôle à théâtre, ba ya bino pe bazongo théâtre pour pouvoir avancer c'est trop difficile. Manic de John, nous allons continuer toujours koloba. Internet c'est la TV na bisoté ya ba RTG ya ba digital Congo. Non. Internet ba propos na éthique à la lycée qu'on a secondaire malobakata en 2150 ba rola émission ba comme Manic de John aloba eboye aloba ki bol aloba eboye. Donc la bino deuxième audio. Jamoura de la presse pour aloba ki mo moulayi quoi. Aloba vraiment mo moulayi à faire voir batuke ayebi makambo o bino bozo lobate. Liwa mutu eza pasi. Moura de la presse, tu es mon ami, tu es mon frère. Malgré que je suis maître, maître na bino tout, bah ça le monsieur internet, mais tu es mon frère. Liwe mon ningi ezali makambo pasi, ko kufi sa mutu za pasi. Atebi na balabala, soka kufi, il faut regretter beaucoup vraiment. Ana bayaya na baleki. Ana maman na papa, avec pe na mwasi, na gidiba pe msu avec pe na mwana. Noche la bino audio ya Moura de la presse nenga démentir mamutu Manic de John à lobby.
mingi vous s'abonner encore massivement sur notre chaîne Vérité Universelle TV. En plus vous s'abonner. Bah commentaire na bino ça la très kitoko, ça la vraiment bien. Na zongi suka la moto apesa nga makambo Rolls monter caméraman nanga tout la na audio ya Moura de la place. Moura lobi aliebi et le côté aloba et le côté. C'est bon, merci tout le monde audio, merci vraiment Rollin. Tu l'as vu sur audio tout le monde, merci. Bokota nanu, bokota. Na oti ko la mukane na zabo don na lalaki. Na zui tellement bappel, ba message ya bato bakomeli nga ebele. Abike o na koleka live na poko na yebi information wana te eza archifo. Naza au courant ya makambo wana te na yebi yango te. En tout cas, na yebi makambo o Marie-Laure a comité parce que nga kutu naza bomoni na labuki. Bomoni naza ya rolala. Bappel a batunde la musingai. Nazaki vraiment ya kolala na yebi makambo o Marie-Laure a comité. Ceux qui a na live na Jaël wana na bango ngai na yebi makambo wana te na tsali pe ko informer mutu moko te sur le loi ya Charlie Mobutu keo équipe nationale te bomaki bango. Ceux qui bomaki ye en tout cas naza au courant en beauté. Voire même l'émission on a les kaki, n'a pas cité même pas le nom de Charlie Mobutu. N'a pas cité comme on a été, n'a pas Charlie Mobutu. N'a pas source à l'UA, provenance à l'UA Charlie Mobutu. N'a pas donc voilà. N'a pas na live moroté na relekale le pas Marie-Laure pour éclaircir makambouana na yebi makambouangote. Marie-Laure a qui kocha comme on a na ndenge na yemoko. Na yebi angote. So kaza na live na Jaël, kaza na live na ngaité. Donc voilà, dans l'équipe on a éclaircir bino bateau bolungarangai, dans l'équipe on a informer bino bateau bolandarangai que naza au courant mrambu oyo, te naza au courant ya live ya lelo petit. Naza pe au courant ya liwa ya Charlie Mobutu te. Donc voilà. Déjà tant Charlie Mobutu a kufa nga na bandaki no internet te. Na yebi source liwa na été, na ninga kufa nga na wana na internet na zate so bobeti bozongi na mkolo ya kufaka botali na ngai bomona ki nazala te na yebi makambo émission te. Donc na yebi makambo wana te po wana kutu na bana be émission te. Donc liwa Charlie Mobutu est concerné bato ba yebi makambo wana nga na yebi makambo wana te na zape na accusation mo na accuser mutu te sur liwa ya Charlie Mobutu. Donc voilà. Nana mutu na accuser te na makambo wana na pe na mutu na tangi kombo na yete ke aboma Charlie Mobutu na yebi makambo wana te. Donc voilà, Marie-Laure épargne la publication où tu cotiens, on a live dans le KT. On a live dans le KT pour le belabino marambo. Oyo, Marie-Laure le moula combo nanga sur Oyamba Jaël a éclairci makamboana parce qu'il a cité comme à Moutouté na liwa ya Charlie Mobutu. En tout cas voilà. Nanga juste na la live pour nous éclairer batou, pour éclaircir batou au balandarabiso, pour nous éclaircir opinion à téléspectateurs batou balandarabiso. Je suis pas au courant ya live ya Lelo ya Marie-Laure. Marie-Laure naza au courant ya live na yote ngana peut to sala live lelo te pour naza na kabarolo baté siriliwa makamba Charlie Mobutu. Donc voilà, bobi misangana makambo oyo ngai na tikala ki pe ko sala vidéo te ya kolobaki Charlie Mobutu baboma une équipe nationale. Donc voilà, na vidéo ngana sala ki na tikala ki kokota ko Charlie Mobutu te na tikala ki kolobamba Charlie Mobutu te. Bato bazana ba préfet mamba Charlie Mobutu la mission na bino bolongo la combo nanga or ngana kati. Donc voilà ngai na mamba Charlie Mobutu, je ne suis pas là. J'espère que to yokani Marie-Laure longo la combo nanga s'il te plaît yo za na poto ngana za na Kinshasa. Ngana za na Kinshasa na yeba mabozo lo baté pe tango Charlie Mobutu akufa kana za rapé internet te na bana pe ko sa no be mission te. Na bana pe no ko sa be mission te na yeba ki pe internet te. Donc na ko yeba jamais makama mutu akufa ki avant ngana côté internet na ko yeba on a moyen na machine. Donc voilà, comme vous l'avez épargné, s'il vous plaît, na marambo o na zate Marie-Laure Luka mutu a pris information wana très bien. Bo ça na live ngaité s'il te plaît na marambo wana te. Na marambo wana te ceux qui osera qui na programme de live na Jaël show, bo ça la live na bino na Jaël show, ngai na zaki au courant live wana te. Na koleka live et pas Marie-Laure te pour na za na ba preuve marambo Marie-Laure a lobby te. Donc voilà, épargnez-moi s'il vous plaît, épargnez-moi. Je connais ni Charlie Mobutu, ni famille Charlie Mobutu. Ok?
nayebi famille ya Charlie Mobutu te, nayebi pe Charlie Mobutu te. Donc Charlie Mobutu akufaka ngai mura na kota na internet te. Ça la rappelle internet te. La plupart des journalistes nyonso bozaka na matanga Charlie Mobutu botala elongi na ngabo mona rango. Bomona rango te na yebi Charlie Mobutu te. Place balelaka ye na yebi te, place bakunda ye na zala te. Donc voilà, je ne suis pas là dans cette histoire, en tout cas épargnez-moi dans cette bêtise. Parce que ceux qui ont dit que na yebi ngamo na leka na lobaka. Ceux qui ont dit que na ba preuve ngamo na leka na lobaka, na boleka intermédiaire a mutu te mutu pas ko publier nga ite ngamo na ko banda après batu bazui. O nga na lobi te o nga na bandite, botika ko changa, botika ko koti sangai. Botika ko koti sanga parce que je ne suis pas dans vos bêtises. Donc voilà, je ne suis pas dans vos bêtises et je ne suis pas au courant de cette histoire de Charlie Mobutu. Place Charlie Mobutu à Koufaki, moi je n'étais pas là. Donc voilà, épargnez-moi s'il vous plaît. Ngana vidéo na saki liboso na tanga ki komba Charlie Mobutu te. Épargnez-moi vraiment s'il vous plaît. Na tanga ki komba Charlie Mobutu te, na yebi provenance P et na yebi provenance te ya liwa ya Charlie Mobutu place où laki. Donc voilà. Ceux qui ont nana ba preuve makam non leka non loba nana no banga te ceux qui nana ba preuve ngamba Charlie Mobutu je vais parler non loba non leka non banga parce que je sais que je vais me défendre devant la justice tant que je n'ai pas de preuve de Charlie Mobutu arrêtez de m'embellir dans votre histoire arrêtez de m'embellir dans vos bêtises ok j'espère que yokani ceux qui nazaki na preuve ngamba Charlie Mobutu na leka muto okanga zate parce que internet est église ceux qui zaki ba boma na leka non loba pour non lobango Internet est église. Tant que mon a lobby en côté, c'est-à-dire je n'ai pas de preuves à ça. Alors beaucoup de gens ont besoin de ceux qui n'ont pas de preuves n'ango, n'engana les canaux lobby parce que c'est quand même en justice n'engana qui fait na se défendre n'a pas preuve n'ango n'azaki n'ango. Et puis n'a pas Dieu. Tant que je n'ai pas ça, beaucoup de gens ont besoin de s'il te plaît Marie-Laure longola kombo nanga, longola kombo nangai, longola kombo nanga. Natangi komba Charlie Mobutu te na ba bêtise oyo, na akise pe Charlie Mobutu te na marambo oyo. Voilà, na kizé pe équipe nationale qui baboma ki Charlie Mobutu. Naza na preuve makambuana te. Ceux qui vous la live na Jaël Show, mon combo nanga bo épargner s'il vous plaît parce que je viens de me réveiller comme vous me voyez. Je viens de me réveiller, on m'appelle chez les gens que Marie-Laure a posté combo nanga qui na kokota live. Bon mon façon nazale na lamu ki sikoyo. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant à ça. Épargnez nga. Donc voilà. Vous épargnez la bêtise s'il te plaît. Vous épargnez la marampoyo. On a ça au courant dans côté. On a ça la preuve dans côté. On a maîtriser dans côté. Ba maîtriser la licam. On a la preuve dans. On a la preuve dans côté dans le canal. Pourquoi? On a la preuve dans le canal. C'est la même mission pourquoi? Naïb maramba Charlie Mobutu témoin ngai na kampoyo ko lekalelo na live alelo. Ce que j'ai la koloba. Nga naza GLT, naza pe membre équipe nationalité. Voilà. Naza membre équipe nationalité, naza GLT. Ce que j'ai la kolekalelo na live Marie-Laure, pourquoi pas citer kombo nanga na makambuana? Pourquoi pas citer kombo nanga na makambuana? Voilà, natikala ko sala connaissance na Charlie Mobutu te, natikala ko solater de son vivant et puis na yebi famille Charlie Mobutu te. Angu boko sala live na bino bolongoli kombo nanga na makamba Charlie Mobutu po na vidéo na ngai natikala ko tanga kombo Charlie Mobutu te. Natikala ko tanga kombo ya Charlie Mobutu te na vidéo na salaki. So bo bimisi vidéo na na kombo Charlie Mobutu natikala ko tanga ngote parce que je ne le connais pas, tout fanda tête, lia tête, mais la tête de son vivant. Et puis famille na yebi angote. Pétanga koufara moi, je n'ai pas encore commencé l'internet, c'est cette époque-là. Je n'étais pas encore à l'internet, donc voilà. À l'époque là, nazaki l'internet c'était. Donc épargnez mon nom, s'il vous plaît, Marie-Laure, le moula kombo nanga na bêtise, s'il vous plaît, le moula kombo nanga na publication na yo parce que ça ma merde. Ma merde, ba tira ba komba ba biché la tête. Tant que vous n'avez pas de preuves parce que Marie-Laure je n'étais pas contacté. On a contacté pour pour que dans le canal live voilà le mola combo nanga et puis na autre la Marie-Laure voice déjà na ticket lié na bengi à son ligne na ticket les voice la combo nanga na makambu ya merde moi je ne suis pas là je connais rien sur Charlie Mobutu na yebi makambu moko te na liwana donc voilà. Merci, j'espère que tu as na bino. Bito na salé vidéo wana pour nous expliquer bino que na yebi bikamwa live ya lelote, je ne suis pas au courant ya liwa Charlie Mobutu. Place à Koufela na zalate, place à bana liwa na yenga na zalate na tia pe koyeba moté. Soki ezaki na zalé ba preuve, j'insiste. Nana mnon banga te. Vous comprenez? Nana mnon banga te parce que tu as un état de droit. Soki ezaki na ba preuve
makambo wana ke soki équipe nationale te bomaki na ngana leka na dénoncer en pour ceux bakangi ngana okende na se défendre parce que on est là tous en état de droit tant que je connais rien sur ce qui Liwana et ce qui merde na yebi en côté je n'ai pas besoin beaucoup de tanga na buzoba ceux qui na yeba ki kamwana na ngamoko na salle émission donc voilà na ngamoko na salle émission parce que j'ai un avocat na ngamoko na salle émission na sali na démentir na lobby que oui ba boma et tout après ce ba fundinga na keko la ba preuve nanga vous comprenez. Donc, le qu'on a lobby, le côté, il n'y a jamais que ça a déjà titre que Mourazeur ou ça va vérité à tel, je ne sais rien. Naïbe le remorté. Donc voilà. Beaucoup de sangaté, s'il vous plaît. J'ai les choses au sala live, na Marie-Laure, au sala live, na mino moins combo nanga. Pour la vidéo, na tiré le kotanga kumba Charlie Mobutu pour na yebiete. Donc voilà, j'espère que tu as gagné la bino. À bon attendeur, sali. Ba audio na laki na nango, ils ma Charlie Mobutu. Ma Charlie Mobutu te ba audio nga na lobaki na zana ngo esa ma Charlie Mobutu te pe na tanga ko Charlie Mobutu na vidéo na ngai te donc voilà j'espère que ngana bino to yokani tous à la bien mutu mutu amema kolo na ye kolo esa ya mutu te boko tsa mutu te kolo esa ya mutu te boko tsa mutu te voilà parce que bino bomo na histoire ya G esa histoire GT esa histoire GT parce que famille Charlie Mobutu ti lelo ba lokaka liwa mwana bango esike utela bino boko bana okoti ba koma batu bikoti selate na makambo mutu ayebite voilà j'espère que ngana bino to yokani wa Je dis merci à vous tous pour être disponibles pour vous passer le temps dans la vérité universelle TV. Moi, votre humble serviteur, Maestro Erokano, le maître de la presse congolais. Je vous dis sincèrement merci, vraiment merci. Vous s'abonnez encore massivement sur notre chaîne Vérité Universelle TV. Ah, on est toujours à l'actualité, vous êtes toujours à la page. Je dis merci à mon patron, John Simao, le patron, les boss des boss. Mon patron tout. Je vais chaîne YouTube dans ma caméra. Je dis merci à ma maman, maman Nangaï Micheline, Micha Michoroto. Je dis merci à maman Nangaï Zulu TV Zulu Mogoso. Je dis merci à mon superviseur privé personnel, Nangaï Boga, ya Monga Bokulara Nangaï, Papi le Congo. Je dis merci à vous, mon vieux, Papi le Congo, Bokulara, Mobala Boga, Mobala Pembe. Je dis merci à vous tous pour l'émission de début jusqu'à la fin. Tout le monde a prochain numéro. Je vous dis merci, bye.